Diego wana aza ndenge bozokanisela ye te. Soki Saratola andimaki contrat na Niki Menga, Diego wana aza na kati. Soki Saratola abongoli makambu akomisi yango na kindoki makasi, Diego aza na kati. Soki Saratola na Angelica Madelena bazoswana pona mbongo, Diego aza na kati. Diego wana aza innocente, azali teke mobali bakimisa ndako na bana misato atika bango bakangai na Saratola. Non. Diego wana azali mobali oyo abandona nde mwasi na bana akende kosala lisanga ya ba ndoki ou bien lisanga ya ba escroc ou bien lisanga ya beluka makambu. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, foko yeba chaîne oya Saratola TV, muta gera kango, muta landaka na ba production makambo ebele ezali Diego oyo bozomona wana. Nakanisa tango bakangaki Saratola, bomonaki chaîne ezako fonctionner, on dirait Saratola azawana, voire même koleka tango Saratola azalaka yemoko. Melikambako kamwa bato ebele tisiko bazokanisa Diego azakaka mobali moko, ayebaki neloko te, akendaki répétition, Saratola ye abotoli ye, akimisi mwana mobali ya batu ndako. Eza bongo te. Diego azali aprepre ndenge ka bomonaka ye na elongi. Aza na motema makasi ndenge elongi ne eza pe makasi. Diego soki bokanisaki ke makambo yo eyaki yazalaki nete azako kipe miziki na ye bomikosanaki. Parce que Diego ye muta zoka bambongo na Western Union. Diego ye muta travaka trop na Sara TV. Sara TV kaka Saratola azalaka wana liboso. Et puis boyeba tango Niki asololi na Sara, Diego ayebi yango, pe Diego a développé li solo na Sara. Sara nde mutu azobomba mobali na ye elobi Angelica Madelena. Sara abombaka mobali na ye na ndenga kosakana te. Po agangelaki même chose Angelica na kati ya prison. Soki chose Angelica bagangeli ye devant ba prisonnier na Diego sans koyoka soni, alors bino bozo soye kaka mutu moko ya ndengwana innocent ayebi ne makambo te. Non. Ayebi bandeli tina mukola lelo azalaka wana. Et puis a encourageaki ke makambo continuaka. Po soki azalaki mobali penza atazalaki innocent na makambo wana, aninga koloba na mwasi na ye trop ozomema famille na risque. Nazo yebisa bino vérité parce que mobali ya solo, mobali tu atakutu ya lukuta, neti mobali ya lukuta neti nga papa robo changai sikoyo na Saratola. Donc ndenge makambo eza kokende na kopekisa ye, ata na kopekisa ye pona intérêt ya falite ya nanate, mais na kopekisa ye pona intérêt ya stabilité ya calme ya famille na biso. Parce que toza mwasi na mobali, toza na bana misatu na ndako ya Saratola. Ngape kuna naza na bana mosusu misatu, bakomisi bana, baza na responsabilité na biso. Alors, faut penser na bango. Donc, faut luka calme.
mais ye Diego asala yango te. Asala yango te ni po na bana oyo ya ye moko abota kuna, ni po na bana ya Saratola. Eloko yazo kaligile kaka mwana Saratola soka koli na yebite soka kosala kudia ntsusu kudia maki wana makamu na bango. Mais Diego wana azali vraiment dangereux na mukuse. Pa na ngai ebongi Diego turo pe fwa kende kasho. Oui, makamu na silite. Muto akangisaki Saratola. Fo ayebisa justice bokangaki muto yo tokangaki mais complice na to tikaki parce que Diego aza complice confirmé. Même oyebi makambo internet ite oyeba aza complice confirmé. Approuvant ye moko Saratola bakangi ye mais chaîne ezo fonctionner. Sikoyo batuni Saratola te soki basalaka ba video na banani na mobali ne nini ou bien soki batunaki ye naza sir Saratola akosaki bango. Ndenga zolo bakaka na chose Angelica Madelena ke na bombaki Diego te. Angelica lobi yaza mwasi ye pasa na mobali abombaka pe mobali na ye abombaki pe mobali ya Saratola Diego. Donc soka bombaki ye alors Saratola ko bombe combien de fois azo ganga pona bambongo mbongo yango pe bandeko muta meliango ezape kaka Diego. Oui, chose Angelica Madelena ayibite bolanda bien mbongo oye bele cagnotte o batiaki tangu Saratola kangami ezali oyo émission Angelica Madelena asalaki ya liboso na Saratola TV. Tangu Angelica Madelena ayaki ngana landaki direct yango ebandeli tisuka na kosote na bato bazotia ba 200 na mbala moko bazalaki ba 150 ba 100 bazalaki. Alors tangu video yango esili kaka boye ekatani ebungi pe mbala moko na nini oyo na circulation ngana kanisaki Angelica Madelena mutabungi chango po atangaki kombo ya présidence. Mais lelo oyo na yebi eza Angelica Madelena te mutabungisaki yango po yepete mutu azo salela chaîne ya Saratola TV. Mutu azo salango azo diriger ezali Diego. Diego mutu azo kotsa bango azo longola. Alors siko Diego mutu akataki yango abungisi yango. Soka abungisi yango to atiango privé. Pourquoi? Parce que bando koma mbongo na ba commentaire wana na bato batiaki mbongo. Donc mbongo etiamaki ebele ya liboso balingi te bato bayeba soki na direct wana mbongo ekotaki combien yango balongoli. Alors yango likama mbongo moto ameli ba mbongo ezali Diego. Mais pourquoi Saratola akosilika? Pourquoi Saratola alobi soki bakopesa mbongo bapesa na ye moko? Angelica Madelena alobi ezali Saratola azana disconfiance na ye, azana confiance na ye te. Oui, Saratola ezate kazana confiance ya chose Angelica Madelena te. Saratola nde explication ya Diego eleki trop. Ça comprendre que Diego azokosa. Mais lokola lingi ye. Poso kakache Diego mbala moko pa mwasi wana na bana misato bazozela ye. Alors Saratola avani mbule bele sa mobali. Lelo oyo azolala na mbetu na mobali en plus nelanga. Diego ya Saratola atika yika bongo yango wana Saratola lobaki na Angelica Madelena ngana bengi yo muyibi te. Angelica chose Angelica lobi batu na yo babengi nga muyibi. Saratola lobi chose Angelica soki ngai nanu na bengi yo muyibi te yeboza muyibi te ba o bafingaki yo sina bengaki bango basengo pardon. Parce que Saratola ayebi muyibi eza nani kaka mutu moko Diego Milito voleur escroc
aza innocente na likambo moko. En tout cas, banda lelo na net boko tsakaye. Bolo bateke o aza mwana mawa bayiba na concert akendaki répétition bayibi non. Amitika ki bayiba ye, voire même Saratola tango akendaki répétition ye moko mutu amikotisaki na saki ya Saratola po bamema ye na ndako. Pe Saratola monike oyo lokola mikotisi na saki na zongisi na répétition amikotisi lisusu na saki na zongisi na répétition. En tout cas mbala misatu na kotika te tika na mema ye yango Saratola abalana na ye. Mais Saratola ba minde toile azomona moye bisabine zate pamba te bilengi azo yoka eleki ebele oyo Diego aza kopesa ye na ndenge ya kosakana te. Bokosana te nelongi makasi wana. To soki bokokosana me boyeba Saratola aza penza nelengi nesengo kozala na Diego Milito me ayebi te soki kosuka abe muyibi escroc ezaka moko Diego Milito. Mbongo wana asa kupelo baki na Saratola ubia tindeli bana kuna ubia kosilika mususu mais ça escrocango. En bref, Diego Milito azo vivre na mbongo ya YouTube wana. Alors Diego Milito azali musicien te mais azali moto ya YouTube azali oyo esengeli ko popolaka tango nyonso. Na sokisi awa Saratola okobomba ye lisusu te akozwa oyo esengeli pona ye. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.